Ça va ici? Maman ndako. Naeka pona tala. Na meka pen. Avec comment na misat. Omoni commence à ngape bien. Papa ya baye. Yonde mtozo lamba. Koli, hein? Omoni sikondo chi matungulo boy. Matungulo sikofoka na solo. Hein? Soma solo epesi. Et puis il faut no. Sauce ebili. Sauce non ébélité. Sauce ebili. Sauce ma foute mati. De sauce ebili. La question en foufou. Foufou est bien. Mais balou ça sanibo pesango forme. Mais oui, foufou ya kana isa rondelle bo. Balou si on bête likolo bo. T'as nos aussi balou. Tout le monde a vraiment crié. On met ça dans la cuisine. T'es pas simba balou tout boy. Au simbilou tout boy. Pour perdre contrôle dans l'hôtel. Ozo kalinga. Ozo kima moto. Ozo kima l'huile boindeni. Maman c'est kima ilo a moto ta usana. Bomoni ba cicatrice na za na ba cicatrice bomoni bomoni kolamba yono usana bien. Eka ukamakasite musuye ka ukamakasite comme ra moi pete hein ka ça makasite quoi. Et puis sauce oyo il faut ezala orange makamta ba sauce wana ya kala wana ba sauce ya rouge bordeaux wana. Bacha munga bongo te munga uchana liboko d'abord. Kasi usama moi sifu ba accident cuisine. Yozo cha mungu boye. So sikoyo nini wana mungu epasuki ekwe mungu nyoso ekwe na kati ya biloko osani. Bacha d'abord na liboko et puis ochi. Et puis biloko wana avec quoi ta fait kocha sous lutu ya libaya wana te sont pas epolisa biloko. Kocha sous lutu na kati te lutu ata moko te. Chonka na frigo bon. OK. Kokata pe matungu des autres boité. Matungu bakata mo rondel. Okata ba rombo. Soit tana okata litungolo. Ozo lamba. Na mone bloque beli liboso nao. Ozo lamba même ton se débarrasser. Soso suezo bela otika la kabo etota soso. Otika ngona osu kola olu na bloque o débarrasser ça ba vese. Ba mtasala musala bongo lamba en même temps cuisine sa propre. OK? Mais ça va. Ça va. Je suis fière de toi. Maman ndako. Mafuta mbila kama kie. Et puis ça rend ma couleur. Pour un secret.